Zouk Congo plus c'est un bel bino invité à magazine ya mokola lelo mais c'est Vakinda la pona kolobela matali politique. Na micro ya Excellence Makusa. Merci PPC Basikana pour la parole PPC Bisso. Merci na bani balandi ya magazine Zouk Congo plus. Ndenge vous allez toujours na édition na bino pour l'autre bel bino moko ya ba mboka ozali mopanzi sango na kombo ya Ndeko Vakinda la ozali coordonnateur ya Ligue de jeunes Ligue de communicateurs volontaires fascistes. Donc on a eu les tours sur la masolo, il y a politique, nous allons contambola na mboka. Mbote ndeko na biso. Mbote ndeko excellence. Bande baza kolanda yo, bangba d'abord Ligue de communicateurs volontaires fascistes ezalini. Merci excellence. Oyo en sigle to begi LCVF, Ligue de communicateurs volontaires fascistes. Ezali structure oyo bandeko bilenge bandeko bana na bino toté en place pour promouvoir les acquis diplomatiques ya chef de l'État ezali Félix Tshilombo Tshisekedi. Donc musala na biso ezali nini ko pesa valeur ko communiquer ko expliquer na petit peuple na ba zone ya kati ba oba to benga ba zone rurale ko expliquer bango oyo mokonza mboka alobi le retombé nango zabo ya avantage nango zabo lokola to mona ki communication ezo tambola lo ndenge longo banité yango ensemble avec les amis ensemble avec d'autres communicateurs tout est en place la structure. On a eu temps de créer structure oyo oza komona eko est-ce que eko bakisa nini na kati ya vie ya mokonzi ekolo. Premièrement eko bakisa vitesse ya communication tozo mona souvent baza toujours à la limiter dans la presse officielle. Depuis que ce tout na presse moko ya mboka et kokoma. Tandis que toyebi ngana yo électricité zo cause problème na kati mboka o. Et sur ce tobi boye. Biso na kati luke ya ba communicateur volontaire fasciste, toza na ba structure na biso autorité en place. Ezala na capacité ya kokita na ba zone oyo ezo sala petate oyo ba délestage ezalaka ba jeune opé ba kipaka te po toza na bon nombre ya ba jeune oyo atala ka TVT azape na temps atala TVT po yebi que politique ezalokuta et bien biso tozo trouver cadre moko ensemble avec les jeunes de maman de papa to vandi to sololi to expliquer entre autres gratuité les avantages de la gratuité les avantages il y a centre culturel avantages il y a laboratoire agricole to vandi na ba jeune na ba maman to expliquer bango avantage les retomber après installation soit après annonce officielle il y a chef de l'État. Na kati ya ko créer eloko na moni za makanisi moko ya malamu za ko soutenir mokonzi ekolo pona baye malamu pe aye bape ni ezali koleka na kati ya société. C'est ça. Nécessairement eza mitoza mingi penché na ba idée na ye. Nous voyons pas la personne ses idées, ce qu'il transmet au alingue salama au azolinga Congo ezala ya moto toza capitaliser kaka na makanisi ya chef de l'État to véhicule donc toza limité na ba idée na ba pensée na poto véhicule auprès des TX. Maintenant soutien na bino bozo c'est na ba autorité ya gouvernement ezali nini parce que makambo sa ba ko sa ezali tellement monto makasi ba ko senga na mokonza mboka basa na bino nini pona ko aider bino na projet obana mo ya malamu. Eh bien nécessairement nous sommes là des jeunes volontaires. Pour le moment on n'a pas documenté tout demandé tout qui porte à mon côté. Mais biso moko en tant que pas congolais tout monde qui m'a soutien à biso ya makaso to ko soutenir mokonza mboka ezato véhiculer penser na ye. Eh bien na part na biso to sali part na biso mokonza mboka za na ba service na ye ayebi nde makambo etambola ba se trouve bon ya ko quand il s'habille sur la commission bien pour travailler na biso na communication c'est une bonne chose mais par na biso attaque congolais o balobaka kolukato yeba koluka na mboka sala la yote faut mituna osala limboka nini biso to bina pa na biso avant to senga avant to sala nyoso to pesa un plus na mboka esika oyo communication esika o bato ba comprendre idée esika o likambu e komi mais na ba critique toza pour ça to éclairer ceux qui mo konza sali boye eza pona boye donc rôle na biso majeur na population eza to éclairer
mikano oyo ezozwama likolo na petit peuple, c'est ça. Ok, est-ce que bozana bosenga ya batubaya, bozana bosenga ya nini pona ko surake et fonctionner le message dans la population ezali? Le message de la population tozawa na la porte grandement ouverte, ba tout haut bazana pour savoir transmettre, pas comme ba lobeli volontaire, c'est j'insiste, ba volontariste au bazana pour savoir quoi dans la structure. Oui, la porte est grandement ouverte, ba yé, ba vous allez initier, ba ouais ba système ligne de conduite na biso. Biso toza penché kaka na ba idée ya mokonza poka penché na vision na yes ya mon des excité biso ba ya porte des apolélé to koyamba bango et puis to travailler na bango ba ko sobino nini na numéro ya? Oui, pour le moment toujours ça la maman la contact direct et ça 081 63 50 903 081 je disais 63 50 903. Voilà, on est là qui tourne banane structure oyo zali kokamba comme coordonnateur, mais to côté c'est quoi la politique ya école au Congo moi na mboka Vakindala ou toi na sango ya mawa ou ikomeli moko école au Congo crash ou salami, mais selon ba information nango to monique ba retrouver place et kuyaki yo lokola mo lobeli ya population politique ya école au Congo. Oza komona nini na kati ya makambo esalami ya cash? Oui, merci, excellence. Analyse simple. Ce sont des questions purement techniques. La question d'aviation, la question oyo ezalaka traité na fond, na kati na mo. Donc nous en tant que analystes, tokomeka kopesa makanisi. Mais eza réalité directe parce qu'avec des questions techniques il faut éviter ya kolobaka ka po batu ba yoka. Donc enquête est en cours dans une autorisation parce que au Kozamboka lobby déjà qui était représenté par condoléances dans ma famille et ma proche naé donc nayebi il y a eu des morts officiellement comme au Kozamboka qui représenté par condoléances naé. Donc c'est un peu ça jusque là en tant que Congolais quand nazo compatir dans ma famille wana baza na courage ya kufi na cadre ya mboka donc les appels honneur pour na libota naé malgré pas ces la mitema. Mais pour na kosa la analyse là-dessus normalement le enquête des alliés, le équipe qui depuis mardi na Tongo, on va retrouver déjà mon collé côté ya Samburu. Donc tous autres la enquête, le enquête des autres ça la matokoki ko pèse analyse de fond et tous autres la résultat de l'enquête et puis on va analyser là-dessus parce que ceux qui va essayer sur nos parcours na moi zala ki bavi Antonov wana 72 09 si je m'abuse pas. Destination à Mouezalaki Kinshasa. Avec une autonomie à 6 heures. Il a quitté là-bas 13 heures pour atterrir à 17 heures au plus tard. Ayoko ça la crash 1 heure après. Peut-être qu'avec les experts, sur trajectoire, c'est normal par rapport à temps le mois qui a commandé dans 1 heure du temps ou bien dans 51 minutes. Ou soit à des via qui se dit à quoi. On a analyse, on a spécialiste de ce qui au rapport, on va critiquer ce que nous va attendre à bisou. C'est depuis que notre trajectoire ou dans une étape au commandé. Ou soit boîte noire, il faut dévoiler. Il y a des experts. Ah, en Afrique d'ici, pour ça, analyse d'un mot. Ceux qui boîtent noire et bonani, et puis ça, les métiers, les dossiers, il y a un boca. Les dossiers entre des voisins et voisinités. Donc, il faut que traiter mon série jusqu'à preuve du contraire, nous osons là, résultat, oui, dès tout pour se maintenir là-dessus. Cause la résultat pour Koubima, mais to kuna nangambu ya budget, to moni budget aux alaki proposé na gouvernement Ibukamba, il y a 7 milliards de dollars. Tant que moi n'importe Fachi Aye a boy proposition à ramener à 2 milliards. Le bonayo au moni Makamambo, est-ce que budget na écouté 2 milliards ou bien et comata ou bien ils allaient vraiment malade ou bien ils allaient beaucoup. Bon, jusque-là, le président Fachi est réaliste. Après la campagne, il a projeté déjà 86 milliards. Donc c'est tout à fait normal la première année, tout comme déjà 10 milliards. Parce qu'avec 7 milliards, je disais ça l'autre fois, c'est inconcevable. Donc aussi, pas besoin à la montée. Pour tourner, au Asali Libanda, Belgique, Amérique, et puis ça qui est là à Koutana, Azan va contact direct dans la baie de fonds. Donc sur ce, Azan qui déjà a idée, il y a l'eau pour Abosala. Et maintenant, le Premier ministre, Assali Moussala, pour tout comprendre que la démocratie, tous vivre en haut.
Premier ministre asali musala ça va injonction ça va tindika pas mon compte asali musala est normal à moins que budget avec 7 milliards ndenge ya ko mobiliser ba fonds et kokoma mais donc mon konza mboka ye ayebisi contenu ya ona sali na ona yokani na o ba proposer ngai on peut arriver jusqu'à 10 milliards et si on passe à consensus wana et puis après si dans cela la première ministre a dévoilé aussitôt possible que le budget est comme à 10 milliards ça va nous aider parce que là il y a un discours dans les cas qui déjà le qui enseignement qu'on doit 2,5 dans le budget eh bien ceux qui enseignement déjà à 20% il y a budget vous voyez ceux qui ont 7 milliards au moins défense makamususu et voyons enveloppe les alanacé et donc on a 10 milliards ceux qui ont enseigné 20% eh bien oui aussi cas là avec d'autres partenaires extérieurs pour tous on a déjà la même forte les OIA FMI a prêté même forte Banque mondiale a prêté même forte déjà dans l'enseignement 1 milliard et puis de l'autre côté va doper ça 1,5 milliard. Donc ce sont des retombées diplomatiques oui Takabiso tout mes cas au message auprès de la population ça donc ce rare budget ils allaient augmenter à 3 ou 30%. Donc ce que nous vivons aujourd'hui nous à 5 milliards si à 10 milliards. Est-ce que Ozo croit que budget oyo nege ils a voté dès Kozamboka Albaki Kambuya quantité ya enseignement mais santé ils allaient payer au fêlé. Est-ce que vous permettre que projet là est réalisé dans Kadamboko budget est annuel l'année oyo pour l'exercice oyo va voter 10 milliards l'éducation a déjà encadré eh bien dans le domaine de la santé il y a d'autres partenaires bien sûr dans le budget mais il y a d'autres partenaires qui ont appui donc oyo parole il y a chef de l'État ceux qui déjà mis ici enseignement gratuit pour vivre enseignement gratuit présent un exercice conformément à l'article commentaire à la Constitution on a vécu ça ceux qui hôpital soins de santé assurés économique gratuit donc on vit vraiment et puis à d'autres tenir compte il y a enveloppe donc on peut ça qu'il y a une enveloppe et d'autres partenaires de l'extérieur qui veulent l'appuyer pour les alana récit c'est en fait ça donc à jouer na oyaza na mo à compter aux alana puis soit tant que fasciste d'attaquer les congolais toujours pesa beaucoup comme beaucoup pour essayer et que niveau sous présent avantage y a la population. Voilà, ko kende sous Kosimba dossier à CLC et bazali balancer marche le 19 oyo objectif na bango zali lutte contre la corruption et ko réclamer les camps y a 15 milliards de dollars 15 millions de dollars oyo ebuma makanisi na yo par rapport ya ba imboka bo bazui décision oyo kotambola est-ce que zali malamu to mabe. Eh bien naza ko louer initiative mais il faut tout recadrement. Objectif là moi les alliés ils vont marcher pour la impunité ils vont marcher pour la en puissance il y a justice ils vont marcher pour réclamer donc ma cabossa malam union sur état des droits c'est logique ils ont 3 points là ils vont réclamer impunité et puis en puissance il y a justice c'est ça la corruption voilà c'est logique. Peut-être que raccordement il y a 15 millions, on a les raccordement. Mais marche logique il y a quoi là. Je ne sais pas, ceux qui vont marcher pour 15 millions vont déposer mes mots à pied. Vous voyez, il y a d'autres choses dans le cas où il faut tout mes campagnes pour recadrer. Objectif les habiller. L'idée les habiller, le quoi ça les habiller. Parce que tout c'est un niveau il y a marcher pour nous là-bas. Tout comme un niveau il y a marcher pour la situation et s'améliorer. C'est un pas majeur. Donc, surtout le gars qui n'a pas eu Yangouana, tout le monde n'a pas niveau à côté les mille articles, mon coco, mon conzabo, caquette, tout. Les articles, mon simple, tout interprétable. Il reste en fonction, il reste. C'est votre comique, non? Mon conzabo, Kaloubi, lutte contre la corruption. Celle satellémie, lutte contre la corruption. Donc, mon conzabo, celle c'est pas là le bas faisabilité, c'est que. Pratique au bas de ceux qui va on attend logique tout le monde on est pas corruption en boca ceux qui s'est pour lutter contre la corruption contre l'impunité contre la puissance il y a la justice oui on est tous d'accord le but de monde qui rentre il y a cour de cassation le bloc comme ça va déplorer tout ça pour ça ma campagne ça c'est la logique il y a opposition républicaine c'est ça besoin appuyer ma campagne et qui est bien ma bête comme ma cassia d'autres idées derrière la tête on a des comme ma mais cadre logique revendication soit des marches d'avant basé sur le chef de l'État pour chef de l'État les corruption c'est ça la peine appuyer à la pour la justice liberté et justice appuyer aux hommes qui même ces actes de justice makabozo salama avec azawana te pour na commandité justice tout le reste sur les cambo au Italie Kinbopeto vous allez lancer et que vous allez lancer pour la samedi
na mwana mboka Jacqueline Ngobila ozali gouverneur pona yo est-ce que moni projet ndenge babongisi kosala yango eza malamu? Jusque là toza mieux placé pour na ko makambo mokonza mboka soki na bina kota na oya gouverneur na ko tsama liloba biso na mopanzi na biso na LCVF to constater comme si le projet Kini Bopeto bon tozo souffrir na communication nango tozo yebate mutu na ye wapi mokila na ye wapi tozo mona ngo lokola slogan Kini Bopeto c'est ça. Non, nous t'oyebite Kini Bopeto objectif eza nini bazonga ba atteindre nini dans une année qui tient ko koma ndenge nini on va expliquer biso objectif nini projet à long terme eza boye en court terme na échéance il y a 6 mois faut to comme na niveau boye toyebite za kaka tozo ka Kini Bopeto to moni mutu moka komboli mutu moka lokoti mutu moka boki na terrasse mais tozo ngato sala nini il faut expliquer congolais ayeba na mito Kini Bopeto to bandi oya kubwaka eloko boye eza mabe il faut avoir kakaboye ba campagne ba dépliant ko sa ba kambo des séminaires des forums des conférences o biso to ligi pour nini monyo surtout na point na en plus tout à un niveau na kat na Kini Bopeto tout à un niveau ya ko punir ko sanctionner parce que ceux qui l'état zo bongisa yo zo bebisa on doit des chauffeurs on a tout un projet des chauffeurs nos mamans au bateka na nzela mutamele loko abwaki na prince banda Kini Bopeto banda tozo mona changement te biso tozo mona ko lokola parce que ngane ba banda ndesko yo démarrage nango le 19 oyo démarrage eza bobeti siffler bobandi mais c'est quoi au juste pour déjà to ki kombo na kala il faut nous expliquer même avec des branchures biso toza na projet na biso to sala ya Bopeto ozo condamner nini na kati ya démarche na bango lazo condamner eza vulgarisé donc système abordango et qu'on permettre de toi atteindre et le balingi ce bazar pour ça bazar c'est qui ne label il faut travailler avec les cadres au bazar au niveau de la municipalité la biso on c'est pas beaucoup comment dirais-je les concessions pour ça là na ba bourgmestre va travailler avec chef du quartier va travailler avec chef avenue so kaza impliqué ayebi ke awa o usé ba boka na balabala te mutakoboka o usé na numéro 15 a cause à l'interpeller na bureau quartier a cause ça dossier na commune a sanctionner tant que to boka mo likolo to welela to ko sala 6 mois une année to resonga na même slogan. Donc pour ça la biso eza makambo ebonga ba accompagner chef de l'état na ba idée na mais il faut tout ça makambo eza sérieux tout ça makambo pona batu ba mona te pona projecter te tout ça la message à consommation te moi je regrette je ne sais pas exemple mon qui entraîne là si vous passez non loin de l'hôtel de ville est-ce que vous reflétez image à Kini Bopeto est-ce que vous sentir espoir quand on a l'équipe même l'hôtel de ville na mona espoir te pour l'entendre on a salito eza pembeni ya hôtel de ville dans un espoir te que Kini Bopeto so na l'équipe même na gouvernement provincial tant on a salito eza mupanzi na mai o etondi kaka na avenue wana ekenda ti mama yembo na monaka musala o ministre ya environnement akoya ko sala na masina te parce que liboso ya gouvernorat provincial eza na libulu eza na mai ebele eza salité et bien tant mut azo kita na masina po apekisa wenze eteka ezo kokana te donc yo za kontimate ke Kini Bopeto eko réussir na kadambo tant que na moni projet na ngote tant que na moni mutu na ngote na komona mokila te donc il faut pas expliquer biso que ezo banda boye na ba quartier na ba commune eza boye s'il y a moyen d'associer d'autres partenaires on a des projets liés na Bopeto comment on peut travailler Kini Bopeto na niveau ya likolo na niveau gouverneur chef avenir yebana kate biso to kola na Kinshasa to yebi avocat entité faut le chef papa chef avenir ce mutakufi avec des morgues papa venir boya sali constat sali lettre qui na bureau quartier mais lelo chef avenir inaperçu so Kini Bopeto zo banango na boulevard mais avenir za salité il faut impliquer le papa là il faut impliquer nos enfants ba frère na biso baza ya kulu na bato benga baba na kulu na manka faire chaque avenir ce qui chef du quartier a responsabilité de recruter à 5 jeunes impliqué baba il faut que moi la tata moi si ya gouverneur moi la maman leki ya ministre non il y a des jeunes qui travaillent ba ko ça musala na moyenne 0 avec $50 pour engager 5 jeunes par commune comment par quartier soit par avenir il y a des mécanismes on a des projets mais le coup là système autodin qui mon konza boka baka ko déboulonner et le komboka et salama na moi babiloko moko ya kati cousine nièce toko simba Kini Bopeto te Kini Bopeto biso na niveau ya structure na biso non to moni yango eloko sérieux te
pour notre moni documenté tout le monde a kaka bomo nzembo tozwa sujet ya suka pona toshite ezali likambo ya poste ya porte-parole ya opposition o ezali lancé et pas ya mokonzi ekolo Congo omoni proposition ndenge nini pe na ngambo ya lamuka ya opposition ozomona nani akokozwa poste wana pe vie ya lamuka ozomona ndenge nini. Ah, merci. Porte-parole, il y a opposition. De Ibinenge les caca pour la commission porte-parole à opposition, il fallait qu'on s'anisse à opposer à des chambres. Il y a Sénat et Assemblée. Par moins de c'est par voie consensus ou soit par voie vote. Par voie consensus, par voie par voie vote, c'est par voie vote. Sous contrôle, il y a bureau, il y a chambre. Babimisi porte-parole là-bas. Niveau haut, tout ça, normalement, rassemblement a aligné 91 députés. Donc c'est largement déjà la chance il y a Kozala na Mopanzi il y a Moïse Katumbi pour baza ba député belé Mopanzi na bango. Ceux qui ba yokanité ba lobi ba kene na voie élection chance mingi ko kene Mopanzi na meto ebinga na yo makamba maponami o ile kaka na kati et ya na kati ba yo na to ebakate ba ko yeba ki baza na 91 mais bi mutu mususu. Mais porte-parole et opposition ezali kensamala moto souffrir nango na mikoleleki etikala ko bimate po place wana babenda na kamakasi mais lokwa mokonza mboka pesi chance pas olela tango bindi poko aza na opposition moko sérieuse ce qui opposition ezate ko permettre biso to mona babunga te to dans opposition oyo te na poko ya defi mbongo na tango afingi te to dans opposition oyo a télémeli loko a télémeli likambu oyo ko ide ngai na ye et dans l'opposition il y a TVT. Opposition moko a fait une recommandation, c'est ça. Opposition dans la poste en mboka oyo. Olobité avec 10 milliards et sympathie. Si y a moyen tout ça 2 milliards pour tout côté s'approcher on a oyo. Opposition républicaine. Il y a monde to luka. Donc en ce qui concerne makambo ya porte-parole ya opposition, c'est logique ba ko bimisa mais nazo mona chance ça mingi na mopanzi ya rassemblement ya Moïse Katumbi pour baza na 91 députés na côté opposition. Donc c'est déjà une bonne chose baza na chance wana belé. Et puis côté à la muka via la muka lelo soko tuni honorable Fayulu. Yemoko ko kaweb saote pour via la muka toza na ngoka kana bamina ndoto mo se to surtout ki eza bongote donc bango moko na no ba responsable la muka bango bazo yeba susu lobi na bango te eza pasi penda ngai na mekape ko prophétiser pour na bango mais na niveau na ngai nazo comprendre lokola changement écoute lokola ba retombée politique ba retombée diplomatique et belé eza pasi kozala opposant na mboka o Félix azo kamba ata na niveau ya Afrique eza pasi ba président mususu ba komuko zwanda kisa ya mwana muke abotami o ba ndeko biso renaissance ba ka bébé fibo mais ye na 9 mois ozomona mwana 9 mois zo sala bikama lokola Jésus donc c'est un peu ça eza pas si ko vivre en opposition dans période oyo mais eza facile cause en opposition sérieuse pourquoi maintenant opposant moko républicain ou peut ça ba recommandation aux la plus à l'aise que ça la opposition ya jalelo ba monayo ya apparence wana ndi ikusuba yote umona pasi makasi na gestion ya fachi to komi na suka mwana mboka Vaki Ndala ozali coordonnateur ya ligue de communicateurs volontaire factiste malobano ya suka ezali nini pona ba imboka o balandi yo na tango. Merci malobano ya suka excellence na ngai na lobaboye makambo oto zo sala eza pona ngai na yo na population moto oyo azo sambela tango midi poko Félix Fachi a échoué et ko bongisa eloko te pa na ye parce que échec ya Fachi ya 5 ans ye a kozala ne kaka bongo mais ngai na yo oto ko vanda sans gratuité sans zela sans hôpital ne to ko souffrir do nazo senga mwana mboka population to accompagner ba initiative biso na kati ya groupe la biso ceux qui bokolanda biso toza to répertorier ba retomber nyoso tout ba sortir nyoso tout ya mokonza mboka ba makambo nyoso tout asali to bité toza na obligation ya ko appuyer yango parce que ceux qui to appuyer ceux qui ngana yo to yebi asali oyo pona boye e ko aider biso to vulgariser ngo na bato to vandi na bango et puis e kozala succès pona Congo na libana mboka bazo pesa Congo espoir makasi libana mboka bazo comprendre de Congo ezokoma biso ba toza na kati awa to simba mokonza mboka pour makaniso azanango ba idée azanango et salama et surtout changement ba dépend na biso tango ozoboka biloko na balabala ozoboka biloko na se koyemba te ke mboka oyo kobonga te donc changement zo ba dépend na yo moko luka o salama la mo mboka zo ngiselo malamu ceux qui ozo conduire mboka kana ndeka na tango akala
awa totikaka poubelle boye a liboso totiaka poubelle boye nde toyebi bakomba ba poubelle na kala tobi système wana échanger lobi ntango bakobanda kokanga mpona salite liboso ya lopango bokomisa président dictateur avant wana toévite toévacue tozwa soin ya environnement na biso tozwa soin esika tovandi et puis tozwa na message ya malamu mpona mboka mpo toza kaka na Congo moko biso toza na double nationalité te ça un peu ça totoni boto na ndenge oyo yanolaki na invitation na biso ya mokona lelo tobandi ke ezali mbano ya suka te mpona koya donc ozo Congo plus ezali toujours wana mpona koyamba yo à chaque fois vous en avez besoin na biso accompagner yo merci dans ce pays mot de la fin nazo remercier pe ba esika po naza pe na parti politique naza na DCI parti ya Vike Chimanga. Merci pour la chance de l'éducation de Oyo, secrétaire général Anita Tamba, moi aussi, Azokamba, Babitou et Bélé, la carte à DCI, interfédéral Nanga Kinshasa, Massamba, et c'est que vice naïe Madame Adélaïne, donc Nama Batou accompagné à la plateau, nous avons été Madame Martin Galula, je ne peux pas oublier ma femme quand même, Tacha Boukassa. Merci, excellence. Merci, Bandeko Balandi. Wana toyambaki pour Nabino, Mwanamboka, Faki Nala, Oyo Aekoloba, pour na Otali politique et Congo. Yope Oyo Lingi Koleka, Banimero Zali Wana, Benga Biso, Toyamba Yope, Toyokayo, message na Zali Nini pour na avancement et Mokana Biso. Totani, Namikolo Zel Koya. Merci.